iji tozanga ba papa iji tozanga ba papa iji tozanga ba mama iji. Ces bébés sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Bandeko balandi tokutani lisusu ndenge tomesana kokutana biso na bino ezali pamba te likambo ya contrat to signa nangonga oyo makambu tozali komitu na soki to bandela wapi pamba te na mulunge makasi na mai eza na Kinshasa te ba mama ba komemaka ba bidon soki avandaka na pigeon efwa ke luka mai soki wapi ba oya komina Kinshasa ba ke luka soki na Gombe na ebite soki likambo eza ndenge nini likambu ya courant pe na Kinshasa tomonika bazola kisabiso yinga 3 atako toke ko découvrir na mobembo to salaki ke 300 millions de dollars KCC mutu a financer pona likambu ya courant to ebite soki to bandela wapi tolobela ba oyo bazo bengana ka na ba misala na makambo ya sous-traitance to sala nini mutu azozwa mutu na musala eza mususu kandenge tozana Molière boy Molière olie ye moko engagé alukia ye moko azana cabine na sekuna yozwa ka batu comme ça nozo futa bango comme ça soki ngana bengani bango moyen ba ya ko revendiquer awa ezate to kolobela banani ba congolais ba konyo kwama contrat te ezaka ka boy okomona même mutu oyo ba chinois oyo bazo memaka na ba komi ko mema bango na ba remorque po baleke belé lokola ba brick quit ba ke kozwa na zamba bazo ya nango batu wana bakomi pe kosakana na bakongole tokobandela wapi tokosuka wapi bandeko na ngai lelo tobetaki masolo na oyo etali zododo kolakisa ba émission ya ndenge na ba risque nango nyonso tu ndenge ezali konyokola ndenge ezali koboma batu mais tomoni à notre grande surprise le marché est encore envahi na ba zododo ezonge belé nini yango esali ke zododo ezonga ebele boye. C'est parce que ba diminuer pourcentage to ezandenge nini bakonzi moyen ba ebisa biso ezate masolo to kobeta yango wana likambu ya immeuble oyo ya 12 balobaki vendredi bokokamwa tokomi nango na niveau nini bandeko musu bazotu na biso kinga bwango toyoka ministre toyoka boye toyoka gouverneur kinga bwango tilelo ba masolo bandeko bazali komitu na yango wana tozali kobeta masolo ndenge tomesana kobeta masolo mbote papa Léon Ndeko Eliezer Tambwe, bonsoir. Vous allez bien avant? Pas si qui bien. C'est un gouvernement réseau bimakakate, ma casse aussi. Donc bon, la vie continue. Tout le monde ba o ba kota ki ba carême ba pesa ki bango ba 5 jours, ba bandi ko mibimela bango moko parce que gouvernement weka e le baki. Honorable excellence moko donc manzaki komi okatana yango moko na kati ya sapato plus maye ba pekisi ya simba gilet taki aussi le gilet de donc ma mingi mais tôt ou tard ekobima kaka. Merci beaucoup papa Léon tozali ko sala émission na kati ya mulunge makasi pamba te na Kinshasa mai peza te bandeko bako tambola Courango yo moko ebi soki ye ekoya ya bougie ba quartier msusu moyen basala batala ta ba émission ngo ezate to ebite soki chinois en attendant que chinois sale la biso télévision ya makala otie makala opelisi bala moko olobi boni par rapport à la situation wa
Les Camerounais de réaliser, il faut au Tiango CT. Il faut au Tiango CT, surtout en ce qui concerne la SNEL. Puis on a même régi des autres à SNEL dans le but non. Ceux qui me rejoignent à machine et autres salate, ceux qui besoin de maïté, ça veut dire que SNEL a payé sur courante. Donc ma Camerounais n'ont ces autres na SNEL. SNEL tozo comprendre était. Population. Obele koya kolela ba ba matita lo courant ezamabe ba et bon so courant ezamabe. Soyez de l'estage et l'équipe mingi. Pourquoi ne pas s'organiser tout simplement à ne pas payer les factures de la SNEL? Payer SNEL a reçu la bise de l'okomokote. Soyez aux alliés organisés. Tu dis que dans le quartier, il y a facture et ça robima. Et ça obele komata. Mais courant, et ça comment en a été. Pourquoi est-ce que cette même population, et ça incitation à la révolte était non, et ça revendication et à droit. Yo au fouti courant ya SNEL. Ya SNEL pété courant à l'État. Mais mbula na mbula musala mabe bo mona ki dernièrement wa baoto baouti au somba de ko Eliezer au transformateur oyo oyo ke pa na koleka même na ba pont utaki na matadi. Au transformateur yé. Bokomona transformateur wana 70% à Kinshasa makambo courant et sili sous financement propre. Ba keko kuta mafuta nyonso ya transformateur. Oye mafuta rouge wana. Na mikate ndenge donc okyo lamba mikate ta 500 fois. Au moins mafuta wana ebebisaka mikate te. Bateki mafuta ya transformateur wa ba moni il faut balancer ngo bakani mafuta mbila. Oh, toi, mais na mafuta mbila, tant aux autres, eza ya boa, kama bokoko eza na mafuta mbila. Donc aux autres, mona ke bato bakonzi o ya SNEL bazoko kalisu souté. Yango ana, la plupart des chaînes, on dit la majorité des chaînes. J'ai dit des chaînes, pas des chaînes. Aux autres, mona ke ndekweleze bazako soutenir motion. Oyo basaleli PDG ya SNEL. Il faut akende. Puisque bambula na bambula, ozo parvenir à résoudre le problème ya SNEL T. Bongo baza ko bomba na place wana pona nini? Toza na courage ya kolobango. Bati on a place, osilisi ba makasu, ozo linga kotia kaka na place, mais toyoka te. Komi nata moko te na Kinshasa oyo ke courant ezali stable. To komi même na Gombe. Awa na nani oyo na Grand Hôtel. Délestage. Okomona ba groupe kaka minen na libanda ba na ebite soki complicité na bande na biso ba libanais baza ko importer ba groupe électrogène nango puisque kuna mikolo ozoluka commerce importer ba groupe électrogène ba panneau solaire donc li kamtozo comprendre été pana nini ba konzi wana tozo c'est la motion wana soki koleka mais naza sûr que motion koleka puisque je regrette beaucoup ba konzi ya SNEL tozo sentir changement té au contraire ndeko Eliezer kaka en dehors de délestage bana baza ko kufa banyataki anyati singa eza dénudé tala basinga wana tromegola kisango na beter so tozala ba image wana bakangi yango ba chambre à air bakomo benga ngo basuki ya Bob Marley tellement que qui ça suki ya Bob Marley na suki ya Bob Marley on ne sent pas les changements alors si à la tête eza ko simba te. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on maintient toujours les mêmes gens. Il faut les faire partir. Ouais. Il faut les faire partir. Puisque bandako na biso ba pareil na biso neza ko kufa. Oui. Batu baza ko kufa. Solution eza ko ya te. Alors bino na si sera nde bino kaka na ba facture bozo ko lakisa boye. SNEL la lakisi mais soki SNEL o le rotia ba papier ndengo bozo zo payer courant yango te. Mais il faut s'organiser. Muza lobaka ngo. Il faut s'organiser. Se prendre en charge. Il faut se prendre en charge. Il ne faut pas tout foutre. Il faut que boya ko fouta. Mais na mbonga ngo baza ko salani. C'est d'ailleurs la plupart ya ba transformateur na bilo comme sous et za ba communauté étrangère ndeza ko pesa mbongo. SNEL tina ya SNEL nini? Bon mona ki ba député ba député ba trois pité non, on doit privatiser. On doit privatiser la SNEL. Oui, COP. Il y a le ministère de la coopération. Dernièrement, na COP, quand on a un résultat, bima, kende,
komikanga na place wana te nde likambo na ngo tia kama c'était na likambo courant de Eliezer. Voilà, papa Léon olobi ya solo parce que ba congolais mingi balinga kolobela na sima ya batu likambo courant singa soki eziki il faut ba kongola mbongo na quartier basombi singa sima nango snel azozela ka à la fin du mois. Oui. Courant soki yaka 3 fois par mois mais facture ezo mata en fonction ya nini to éviter dollar aussi. OK, oui. Dollar le dollar n'a jamais été aussi stable na mboka la biso wana il faut qu'on féliciter bande auto na été à finance to ya ba banque n'importe quoi mais dollar est stable mais au bino bozo matisa actuellement surfacturation x2 et bololé à Congolais zo continuer kaka kofuta mais ozo kofuta nini oleka ka pe na birongo ya SNEL même pas peinture batia na bâtiment pesate ezali ndeko elezero ebike mukolo moko ezaki na lemba ba petit wana balembi mikoa bon lemba balembi ba yusina ngaba bakei wana bamona ke chef d'agence amiki aza komatisa kaka talo ya ba facture courant eza mabe bakamati basali popo na kati ya ba CH ndenge batiaki couleur na agence SNEL yozo ba couleur za kate agence SNEL anga ba ezwaki penza couleur ya chocolat wana bon c'est pas des choses à faire bien sûr mais et ça les maquis. Bon, te dénoncer qui peut te féliciter qui bateau yo parce que nous ça ça ramasse les pas na courant nani couleur le les ala quitté parce que bon on va retrouver la canne vétéran la sabiso di Kambango donc on doit s'organiser il faut qu'on résister au fouti et au pessimisme au courant mais to foot à péter to foot en fonction de quoi donc de foot à yo nini hein ba konzia SNEL to kende kuna to la sape ba mitu na bango. Oh, bozo zango kaka sous-traitance. Ozo mona bazo kamata ba jeune baza ko profiter na ba jeune baza ko zoa ba risque sur le terrain etc. ko kende osala ba connexion sous tension. Mais baza na engagé te mutasali 8 ans aza engagé te. Na SNEL area ko engagé ba lu bande ko na ba. Ba sous-traitant ndo mona ki ministre Lukwebo wala yambaki biso monsieur le ministre mais ndenge nini oza kotika Kinshasa mobimbe comme sous-traitance OK na SNEL sous-traitance moto asali 10 ans azali engagé te c'est quoi cette histoire tobete la pe bato SNEL maboko jamais nous devons nous organiser il faut na ba chaîne na biso to kamata to funda ka babilo kwa ndenge na ke ba konja SNEL bazo kokate lokola bazo kokate balongola bango na mususu ngana moni que tokozwa ba konja SNEL il faut total likolo na bango pe batiela bango ministre ya énergie toyeba parce que tozomona bazo kitana ba matadi ba kitibo ba saliboe et en plus tomona na époque ya Mobutu moko moni ministre en fonction asali mbeba bazuye batiena na boloko oyo stratégie à ko travailler courant muke mbongo ebele eza koluka ko poser chef de l'état na population tout ça parce que nde place ngana zo comprendre même ba service en musala bazo salate franchement mutu azo sala effort pour opposer les chefs de l'état na population pour que ba mona ke nazo mituna même na chantier yango même nini tant que population za na courante population za na maïté mais bo maintenir yango batu ba pesaka batu posa ya komatisa kisi na ndenge nini batali mutu asalaka musala moko te mais kolongwa balongolaka ete alongwaka te asaka place wana komona ka ba reconduire ozo mituna ezana kindoki ou bien zaka na misuboy donc mutu asali eloko moko te mais omoni azali kaka basala ba nomination azongi kaka vous posez des questions yango kuna nazana d'accord na yo hein les droits que quand on sait les revendiquer ndenge balobaka na droit courant muke mbongo muke soki courant eyeto futi soki courant eyete bo futa te to ko futa te moi je crois que ezandengo wana eza sabotage ndeko les eza sabotage mais biso bato lokola bon nga bien le petit Congo hein na petit Congo na ndenge péjoratif te puisque Congo eza province ya biso na Kinshasa mais de l'estage ndenge wana ezalaka te mais pour courant eza ko utawa mais courant de l'estage le kolawa ezate baza na courant na bango ezali stable le courant coûte cher à Brazzaville mais il est stable il y a du courant
eza de stage lokola wate et bongo ba DG na biso zozolo ba ingénieur mais yo ingénieur fin de fin obele ba théorie mais tu es un praticien boza muto a pratique tu es sur le terrain est-ce qu'à mon akate c'est cité wana ya zo mona te qu'est-ce qu'il a déjà emmené comme batuni bilan na yo ezanine kende la bambudi ba fil de recuit nde komi ba fil conducteur dénudé bana bazo kufa kuna somo nde biloko biso to lakisaka okomona afundaka ngai alubia voilà il faut bakanga chaîne na ngai mokonzo ya snel wana donc na mboka ngo komika olamuki boya ata soki oza chef de quartier bakanga chaîne pe bakanyi ata soki oza kwado olamuki kaka bakanga chaîne bakanyi batie yo okengela makemba yo baningo pesa ba instruction bakanga chaîne bakamadi kutu bafundi le grand Niao OK nga le grand Niao eza papa mo to collaborer na ye oh non le grand Niao a dit que on a mais na lobaka bokende kufunda le grand Niao bofunda Niao bokende qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire donc aux hommes na baza dépassé ils veulent le fait que okopera kana vie wana alors kolo wazo yo kaite OK bon ça un problème à mongongo batanga o ces hommes na tena ba kimbiolongo na ba makasu ba ministre oh bazolo ke batika na ba place ba PDG bolingo tika na place mais population za ko sentir binoté na ba député okoyoka ba lobby ba dénoncer le chien comment est-ce qu'on dit la caravane à bois et le chien passe système toza na ngozo mikolo mais bon biso musa na biso ba honorable batinda kana commission dès que ba commission ibite na ndesika la rezali okomona bazo welela je suis à la tête de la commission c'est quoi honorable déshonorable puisque là comment population zo sentir ya parlement exaté bozo welo kene na parlement baza ko futa bino $12,000 na ba invisible ce que c'est ba invisible les ana ba boza ko sala nini pe ba député nan to kolinga mgolo moko na lancer même invitation na député o ya Monique asi aleka na parlement à lobby payer sur le terrain to sentir ango ba comme ça ko ba visite parlementaire Molière na lingo leka na za na $100 nani George Washington moko boni boza ko minimiser biso nengwana yo za na 100 balles ozwaka 12,000 balles oya ko sala na ba journaliste oya ko sala na ba chaîne de télévision ke na za na 100 balles ko banga te sur ba reconduire ngai okomona na komona nini na komona oyo ka eloko na mona ka te eloko mozo salizate il fallait bakanga baka na sénat na parlement bakamata et comme moko ne fise to diminuer puis bazo mbongo pamba la population ne sent pas ezala na niveau ya sénat yo mona quand même ceux qui va interpeller ministre même ceux qui va membre ya gouvernement baye okomona ka balobi ozo mona ba ner tandi okanisi ke baza sérieux tango kaka bakiti babandi kobeta na maboko oya neni to okuta na resto wana Eliezer ezali cop bakomi ba coopérant ba député baza ba coopérant baza coopérant ezali ba cop ba coopérant et comme nini nous allons faire une motion misa na beza signature na yo bakamati ba signer ba kepa ya président Minako ba pesier document avec X nombre de signatures après ça yoki ka kingani alongola ki signature na ye banyati $500 songolo alongoli signature mais motion les gars qui na ba signature nyonso comment ça se fait que ba ko compter sur ce que vous mais comment batika les gars de wana za dit oya initiaki dikamwango baninga wana nde ko mi ade bana balingo ke ne ba congé tout ça là to créer comment eloko moko na niveau parlement motion ya défiance contre X wana batoko signer allez ba comment teka c'est ce que ba signature ba comment benda ba signature mawa mingi na makambo ezoleka na parlement d'abord nga na ebi loi mon côté lobby que moto soki a signé à côté ko retirer signature en tout cas c'est une pratique on a ebi loi mon côté lobby que soki moto a signé na motion à côté ko ya a retirer signature wana en plus papa Léon yo zolo baka entre ba député yo ebi makambo moko na viva na ba hotel na bino minene oya Gombe na yeka wana na système a lisu likolo ya lisu ministre yo moko azo ebisa député abimo salaka motion contre comme ça la regobima toka bolala mais ligamo tozolo bango wana sala
motion contre ngai comme ça la rekobima oyebika ne to betaka donc ndeba théâtre auto zoma mais papa Léon ngana wuti katanga nazalaki na Kolwezi tangu nazo uta Kolwezi nakacha biso wana bazola kisanga basinga balobi ozomona ba singa ya haute tension oyo ezo kende Afrique du Sud ligne mobimba wana Afrique du Sud mais boni courant ezo uta awa bisika tozo tindika ngona Afrique du Sud wana ekendaka te mais awa epa na biso bisika courant ezo uta tozana ngote wana bafuta en devise oyo bino ozo futa en franc congolais donc tina moko ezate wana ya Afrique du Sud ezala en devise ya Brazza eza en devise donc toyora mingi to Brazzaville kutazana nyongo na biso azo futa te mais bazo pesika courant mais biso soko kama retard il y a 3 jours, 5 jours. Batineli o baingambe ya SNEL. Bayewana alors que bango moko baza même pas engagé na SNEL. Aza même engagé un journalier. Un journalier. Na colère wana la bazo pese ya muke donc mawa mingi. Siko colère wana zo toré alobia wa soki mutu atakanya ko. Na ba pince. Omoni ba pince wana milai batambola. Soki kebite donc na libumu moyete. Mayoyo. Eza ko pesa moi passe. Oui. Deuxième sujet papa Léon. Tomoni ndenge tozala kiao. To beti masolo. To la kisi ba inconvénient ba effet ya zododo. Mais à notre grande surprise, tomoni nete bunyi mo muke. To senga jiku to bakanga ba société ya zododo tout ça. À notre grande surprise, zododo ezongi. Donc ba qualité nyonso tout. Na ya ba sachet, na ya ba milangi. Ezongi belé na marché. Bon, nini esali kezonga et puis lecture nini ozali ko sala par rapport ya eloko. Ndeko merci beaucoup. C'est un cas, ils ont touché quand même conscience yabiso. To bandi ko lutter na makamba zodo de bandi de loté. Ko senga ba fermeture nango, mais les chiens, comment est-ce qu'on dit, la caravane à bois et le chien passe. Problème à zododo, bazar boma jeunesse na biso, mais on dirait que bakonziango, et c'est l'oromoro ezali mystique. Au moni biloko ya ba satanique. Puisque au kolo bateke bakonzo nyonso balandaka ezala Molière ezala émission na yo jamais au koyoka ke telle autorité akende contre likambo bisezo boma jeunesse likambo zo boma jeunesse eza nini yango tozo lakisa na plateau na biso eza ba biloko bazododo congolais zoba kiadigibeno bazododo yo ndeko Eliezer d'abord ba autorité na biso ba pekisa boki ko sala ba milangi ya mikete boki o kamata sachet ya zododo boki o kamata teke tala ba sachet samarino o wana ekomike avant que o mela mususu ezaka il faut appeler so big na papier o koma komo na adresse abino na numéro de téléphone comme ça soki olali ba memio milangi ya mike oyo ezo uta wapi ezo uta Angola eza uta na Angola na lufu na nzela lufu yango tozo utuna bino batu ya OCC mais ba mauvaise langue ba lobby office congolaise de con OCC musa na bino nini kotumsaka batu na ba frontière nyonso bazali biloko yo ezokoma ndenge nini omana bakangi ata 5 cartons 6 cartons babengi biso bango bakanati batumbi yango o mususu eza na ba mituka na bango baye koteka ngwa milangi oyo leta apekisaki biko sala biloko ya mikete Ndeko Eliezer yokana oyo ba congolais qui a dit for export only donc ezali kaka pour l'exportation bangolais baboyi balobi bo melango te biso to salaka tokenda komelisa batu mususu en tout cas ezaka ya kotinda libanda ya babolole e baba bolole biso babolole bana biso bambe eza ko tirer à 42,7%. 42 donc molangi oyo ozomona molangi oyo c'est-à-dire omeli kaje mobimba ya primus molangi oyo 42 parce que bon masanga bière na c'est pas dans les 5 ou 7% quelque chose comme ça o eza na 42,8 bakamati balobi et pas na bango batekate il faut ba kotekela kaka ba bololé ya ba congolais yango na babanga biso ba congolais puisque pas na bango na Angola bateka kangote mosusu sa sikoyo ebezo uta wapi ezo uta même Inde
conteneur ekoyawa etondani kaka na bazodoto wana ekoyawa basali bato ya ofida complicité ya bato ya ofida na surtout OCC tina ya OCC na baport na bafrontière nini yoso moni moto ya OCC aza mokonde bingambe puisque bien payé so batio na poste moko ya OCC olinga te okoliala yango to mona ka batu ba kenda ko corrompre pour que ba nommer je vais être à l'OCC oui organiso ke za pona musala nzoka ndepona bakamati sasikoyo na OCC na ofida batindi conteneur awa destination Brazzaville mais na Brazzaville donc awa ezaka ko transiter conteneur okoma awa au moins un certain moment nane koma na Brazzaville te esuki kaka awa mais nde ba milangi boza komona musu sezo uta Inde musu sezo uta bangole baza mayela koleka biso puisque kune pa na bango bapekisi ni awa balobi oyo eza ya komela awa te eza ya ko exporter kaka oyebi lokeza mawa tolitaki mingi awa contre ba usine pana ke bakanga ba usine wana même ba usine wana balebi non biso to yawa toza na autorisation ya kofongola tozali na bakonzi tozo ofuta ba taxe na ba epa ya bakonzi tozali kokamata nini toza na ba autorisation ya OCC kaka OCC wana ofida et consort biso tosala ba milangi ya mike oyo te biso tosala milangi ya minene pe toza parvenir pe kote kango te puisque actuellement molangi ya ndeko oyo 1000 francs molangi ya ndengo oyo ezana lakisa yo 1000 francs to laksango na VT o nyonso eza ko boma et puis bozo okama ba gendarme na biso ba policier na biso baza ko kanga bato yo bazali na 42,7% ya alcool na kati ya no. Mona ba mzuzu na baza na ba réserve na bango. Mbate pe moi. OK na musala oza na biloko oyo otiango 4-5 na kati ya ba poche na yo ba komono ka kozo sala boyo. Ndakanisi te ozo yemba nzembo to nini OK ozo kobeta zododo. Donc cycle court. O ba bien ozo. On a vos ordres beta makatro. Bref, ba konzi bazo sa eloko mo côté. Mais mon général na kyobenga général numéro 1 ya ville à Kinshasa. Tozo mona aza uza ba mesure mingi. Dose unique. Mais na lobby mon général pas na kopekisa kaka que ba moni loko na marché. Ba boto lango. Et c'est loko mo ça passe. Pour donner tout simplement l'ordre que bino ba policier bon moni moto bo boto laé akene ko funda na droit de l'homme bo boto laé puis eza ko boma cette histoire contient de la méthanol. C'est un alcool, un poison. Oh, et sur côté dans katia cerveau ya jeune nabiso. Eza irréversible. Donc on constate que au meli, l'obina tongo dégâts et ça qui na cerveau na yo. On continue le lendemain comme si de rien n'était. Lokuta cerveau eza ko beba pe eza ko beba ka ndenge bebeli ka na ndenge pe okosukela. Mais papa Léonga na point wana nga nazana yo d'accord te ko senga général Célestin Kanyama mokonzi ya dose unique que ba policier na ye ba botolaka e kozala cop d'abord ebele na bango batiaka na ba poche na bango soki omonika poche ezo sala boye benga yo oso moni général Kanyama a bangi ko kanga même soda akanga ba soda oui zela osali mabe ba okanga yo zala soda yo zala civil place nazana yo contre za place nini ezo uta Angola ezo kota na nzela ya lufu ngana yebi babenga kinga na lufu ebi lufu ngolo banini liwat do baza ko bomande ba jeune na biso voilà population na biso oui sikoyo bakangaki ndeko moko tangu bakangi na biloko oyo kanengo lobi wana basala système za ndengini soki bakangi peut-être 20 cartons babimisi 2 batie moto comme ça 18 ezana kati na marché bango bakangi yango oyo ba revendre yango et valeur ya mbongo ba yebisa kinga soki ebimisa ki soki $65,000 ya batuan bazwi mbongo bakaboli boni okosenga parce que bao bazo teka ce sont les revendeurs bao bazana marché bao bazo yaka na ba conteneur wana nde bawo wana bazokoka kopekisa ekota kuna te ndenge nini bakozelaka batu na Kinshasa de uchikolobela makambu ya eza nini office nini oyo bacha lisu
oyo tolobaki balongola lisu bacha office de con tengani alobaki nengo wana ngoye bisangai office congolais de con ngai ne na lobi yango te eza journal moko satirique awa ndé komaka office congolaise de con oyo tolobaki balongola lisu bacha loboko alors o wana soki otali na baport place bazosala musala bakoki kokangela yango kuna te bazozelaka bapetit revendeur bakende nango basombi bake koteka baye babotoli nga namoni ke kosenga général Célestin Kanyama asala eza malamu mais mingi ba service oyo ezosala na ba frontière ba service ba OCC ba nini même na ba port nde bakoki ko empêcher accès ya biloko oyo empêcher kolia ndenge nini wana écoute bien faut pas empêcher kolia ndenge nini batu nyonso ont fait le mal sciemment. Ça, c'est le mal sciemment. Regardez, mes chers amis, Kingando Limited, Kakwaoa, Angola. Angola, refusado, melako, alcoolico. Bongo kako ya biso bolole awa. Zododoliko. Donc, kaka ya biso ba bolole, komana tala, ndenge congolais azomela, asisomela, eloko uti na Angola. Et l'autre est na Inde, na ba milangio ya mike ba milangio ba pekisi. Ah mon général. Mais bien sûr, yozo ba mesure ata eza impopulaire mais eza na effet sur le terrain. Au nom de la jeunesse au protégaka, kamata ba moni yo motoza ko teka. Whisky, tala le eloko lokolo yo anande ko Eliezer. Pastille. Pastille zolomana 47 et puis ba komi pastille de Marseille. Ok, partie de Lufu, partie de l'Angola. Oui. 42. Angolado. Subito arriva. Masculino singulier. Donc, bango, la masculino singulier de pastiso. Nabandolo baki Angola. Qui angolais, nabandolo baki angolais, c'est asiko. OCC. Complicité ya OCC. Complicité, il y a batuazo de douane ango. Au FIDA. Bango sur la casa. Conteneur il y a au paneke na Brazzaville. Maintenant ne comme Brazzaville te. Ba fongoli ango. Ndenge nini ba ko fongolango. Des places ngana zo mona neti tozana insécurité parce que même mindu ke koko tawa parce que ba lobby conteneur ezo kende Brazza. Ba ye ko fongoli la Kinshasa. Baye ko fongolela ngona Kinshasa ndenge nini et tous les services ici bazo sala musala nini ouais mais ça va rentrer bien non hein toza ko dépoter ngo parce que conteneur on va enlever ça devant les douaniers certifiés qui est Brazzaville yango ezako bato ba service peut-être lokola bazo ka changolete parce que tango bazo ya et papa moliere na la na bandi ko yeko la sesko yo mikolo yo ki angolais hein masculino singulier subito arriva à la tostao à la pastico, à la zododo. Yo bakisa kaka ba o. Mais place wana ozomona ndenge milangi ezaleli wana. Misusu pe ezomona lokola huile d'olive o ba pasteur. Omoni ba pasteur mususu akeka Angola sali 2 jours. Azonya bandi kote ya biso na changolé. Albi Yesuo mosquito. Bon, et puis bazo kotango lokola nango huile d'olive peut-être mutu mususu azomona te azomona ka pasteur azobetango. Azokanisa pasteur ba mesana ba huile d'olive nzokande zododo pasteur moko ate yaki auta obetango mais ezaki mawa mingi oyiki ba fidèle ba kimaki ake utanga ba makambo batanga kate ki adikibeno na ba ki adikibeno mais bref ndeko Eliezer eza mawa mingi ya on azoloma et c'est un problème de volonté. Il y a des mesures on peut reprocher na général Kanyama mais na bisika mususu to félicitaka Moussa Nayaza Kosala, et je suis persuadé que Biloko ezokota frauduleusement. Biloko oyo ezako bebisa jeunesse nabiso. Surtout ba biloko oyo yamike. Puisque l'État, il semblerait que ba autorité nabiso ba usine oyo ba za kosala enfin oya milangi etc. bazana ba autorisation na bango, nous on n'est pas au-dessus de la loi. Peso kolingo mela masanga olingo lango olingo kizengi c'est yomoko mais ça c'est encourager le mal, ça c'est tuer notre jeunesse. 42,8 un casier de primus oyo zomona boye soko bete onka nengo yo un casier de primus
au commis déjà adresse ya ndako. Oui, donc bah comment ça se fait au système, bah pêcher au cahier, sur le ngomela, bah pêcher au na bic, au commis comme na yo na numéro à papa na yo, ya maman to ya papa ba ya kolokota yo, et autorité na biso bazo talaka baza ko seka. Ba makambo snel tozo talaka ka bazo matsa banani batalo baza ko seka. Donc mboka na biseka seka. Biseka seka. On ne prend pas au sérieux, on nous prend pas au sérieux. Papa Léon na lingi to leka na dossier mususu kolobape to lobi ebele. Ba congolais ba kotuna ba lobi boloba kaka ba konjango tetu. Bazo yokela bino te neti ba député. Ba si ba arrêter ba yebike lokola lobi okomona spectacle ya ba motion na bango wana. Ndi aye wana alati veste. Atali journaliste a fini liso. Petit à la télé. Nous disons que ce qui se fait là-bas, ce n'est pas normal. Après, à Benyaya, tout ce que tu as lobby na di fleuve. Mais, ba lobby boy, nyonso tozo loba. To lobeli makambo kingabwa. Bande ko ba kotuna. To komi na niveau nini balanda kina ministre. Bona na ki na peso mbango information ba interpella ki ministre Winga pardon Robert lobby azali interpellé to kozala wana pana likambo ya mais lobby na yo ki bazolobela yete bazolobela ministre ya délégué na finance na ministre ministre nini baza mi balé je crois délégué au financier na yo ki ne bazotanga te bon biso ba biso que tozala lobby to no Hollanda mais tout ça c'est une perte de temps et lo koni nesie bima na parlement bandeko bapangi banduku ya mama batoto ya mama na banduku ya mama eloko nini esi ebima na parlement oyo penzaki na parlement bambongo ezobima ya bakommission ya banini ozomona mutu akio même koboma moninga na ye mpona kaka akende na parlement eloko nini eza kobima na parlement oyo population aza kosentir yango régie des eaux snel zododo loyer nani garantie locative biloko eza tellement mingi les chiens la caravane à bois et les chiens passent ça n'est rien du tout eza eloko moko eza na tina mon côté tina ata mon côté ce sont des parleurs de la population des blablateurs ce sont des blablateurs eloko moko baloba teke na fingi blablateur eza mutazaka blabla oyebi na tango kalso balobi yo oza politique ça veut dire oza mutu alokuta politique donc kuna ezali kaka ba politique na ba politique ne batondeli kuna population zo sentir eloko moko te passe-temps kasi immeuble oyo balobaki ya mulai pe ezozelaka motion wana bien masolo échanger wana eloba pepe kale kusimba te ukutashe wana eloko moko ya kotanga te siko kotanga te pona nini ukutashe lekela kwajik ukutashe wana kusimba te oui ukutashe wana tekeba bayokanga biso na sesaki sikoyo tolobi lisusu boni likambo ya coopération internationale makambo ya visa tokomi nango na niveau nini parce que bandeko bazonyo kwa makande ngwana ou bien sans effet oui quand même il y a eu oui ba émission doza osala ba émission doza osala quoi que tous en moyen te olingo banaka eloko moko kaka veuillez vous présenter avec vos moyens de défense émission to sala qui les motifs vous sera communiqué sur place émission to sala qui a ba visa et porter fruit ba formulaire et monanaki donc merci na bato ba pesa ki biso ba renseignement wana et porta ki kaka ba chinois makambo ya ba visa ba chinois baza konyoko la kaka ba congolais donc encore na ba moye bimi nengo yo oh mawa tozana ba image to kolakisa nini okomona ka likambo to loba batondeni na sima ba chariot na ba ozomona te ki sasa bobimba ba fer rouge zo sa esusu te ezapona ningasi biloko omelaka te lokola balabala eomelaka te tala balabala lokolo ya flambeau toyebi te soki bachinois to batinisa basalaki yango flambeau na l'ère francophonie toute la route est à refaire na mboka mosusu quand tu fais une route tu es responsable pendant 12 ans compagnie esalaki yango bako poursuivre yo baokanga yo oya biso COP ministère ya COP ministère ya plan oyebi likambo ya ministère ya plan balinga okanga papa Molière babio atangi plan lokola atangaki plan eza momoko eza mabe mais na leo wana ezaki Olivier Kamitata azaki ministre ya plan bakangaki kuna nde ba plan etondaki te ba plan etondani awa omoni kaka 6 mois balabala ekufi
6 mois balabala à refaire baminda na boulevard ezate bon botaka ne biloko bitonga tonga est-ce que banda ko na pe est-ce que kosimba et pendant combien de temps et koya ko sala dégâts un jour c'est que vivra verra même oyo bâtiments sociaux balingi batongela biso ko tafikini oyo tokendaki ko sala na yo enquête c'est que bien que bâtiments sociaux tantôt bâtiments commerciaux pour balobi 2 chambres salon 350 000. La Chine c'est une république populaire. Oyo eza ko sala biloko pona population. Nde omonaka ezala bakaye ba biloko nini basala pona population. Bino boya ko sala wa ba appartement. Bozo kanisa peuple. Ba appartement il y a 2 chambres $300,000. Oya ko za $300,000 ke do son ba appartement wana boza ba espace nyonso vide. Baza ko botola, baza ko sala ba appartement. Kendo tuna na kitambo. Na bandal en face à bandal na pépinière. Ouais. Kendo tuna baza ko teka sa sko ba appartement. Na Oasis. 3 chambres, toujours à 5 biloko mususu à $500,000. C'est pour le peuple. Il faut penser aussi au peuple. Mais ça avec quelle durée de vie? Bon, qui vivra verra, mais ça c'est tout simplement la caravane à bois. Les chiens. Les chiens passent. Des systèmes comme nango. Toujours là, on ne peut que informer, dénoncer. Et c'est ça notre rôle ici. Mais c'est quoi le problème? Toujours informer, toujours dénoncer. Ba chinois biloko ba ko sala. Ngana zo mona neti nko izo selema quelque part papa Léon. Stade de martyrs soki okeyo kuta ke eza ba chinois mutu basala. Omoni umeli nenge umeli wana. Palais du peuple okuta ba comment ba chinois mutu basala. Oyo bazo salela biso ba usage unique. Toujours comprendre tendenge likambo izo salema. En plus place okenda kina yo ko sala banquette na cité moderne. Ah, cité moderne. Balobi même oh papa Molière aloba ki chinois. Voilà. Oui. Bonjour wana. Nazolo ba so ki portugais. Na ko loba ki chinois. Voilà. Et tika ki ndibu. Voilà. Ya bango oyo melaka te balobi na batonyi to moni kalita ngote balobi même motel fikine il faut babuka nyonso comme ça. Ba maman oyo bazo vanda wana balongola bango. Bongo batia ba appartement ya $300,000. Pe okomona 350,000 pona oyase. Mais sur le boulevard du 30 juin, un des plus beaux artères à ville Nabiso, apparemment. Talabadalo ya rouge batia kiwana, na pembene à gauche et à droite à boulevard. Nyon se foutu. Tout est à refaire et on va payer encore des millions. Tout est à refaire. Mboule Robert Sassikoyo, chers téléspectateurs, na boulevard du 30 juin, à gauche, à droite, batui loano batina se, oya rouge. Boke nota la qualité nino batekela ki biso ba bolole, ezala bazododo batekeli biso ba bolole, boke nota la na itani noyo ekomi. Soko noyo mekanding wana balibi oza contre 5 chantiers. Non. 5 chantiers ya malamu pe za ko sala, toza ko féliciter ngo. 5 chantiers pe ya mabe il faut to do bango, badali nyonso ya boulevard du 30 juin. Il faut balongola ngo. Oui mais problème est abino mokoti ba congolais cop. Congolais Bapesio Moussala Kende Salisa Boye parce que ce n'est pas le chef de l'État ndako ya ko telema chinois boya bosala ngana telemia balobi yo zana domaine boy yo ke kuna bon mon pourcentage c'est combien? Ah oui chinois pas azotala il faut akakolati azotala siko pour moi shalamba fufu malamu il faut tala fufu ngwa zanango na maya zanango. Yo lobi mo écoutez monsieur, ici il n'y a pas 40%, hein. Je ne donne pas le marché. Hein. Ouais. Alors, chinois mitale à lobi mo comme ça na sale la ye na guna ye. Ndia zo sali di provisoire non parce que tala ba commission za belé. Mami na ba commission wana de Élysée bazo si aller biso ba lobi ah ils opposer sous question. Na kamata na ngesi ko répondre yo. Ba question na yo comme kaka na suka ba question elengi e comme kaka na suka mais na lobi kaka eza mawa mingi awa en tant eza droit nanga na za acteur social na sengi le commandant de la ville de Kinshasa oyo azana mampinga oyo ke atala likambo ba milangio ya mike eza défendu en plus de ça il est couvert par la loi so ezaki illégal hein ezate ya okanga ba musicien ou bien ni non oyo penza etali ke ezali illégal au problème oyo ke baza koteka na ba milangi ya mike baza koteka zododo je pense que mon général
je répète, il est couvert par la loi, puis c'est interdit par la loi. Il faut bakamata et lis-moi nakata Kinshasa. À un certain moment, ils arrivent dans l'ère générale au Leko. Oya pekisaki basaché bungaki. Beaucoup taille na sachet. Botoli, botumbi, bakoki koteka lisusu ba milangi ya mike ya ba biloko yo ya 42,8 degrés. 42,8 degrés. Au moins, mana mobile alubi a mili yango 6. Botala ndeni ni mana mobile oyo aza komi bwa kela kutu poto na nzoto amilaki zododo oyo mike. Oya minene, bon l'état autorisé, il y a pas de problème. Oya mike, il faut pas payer sango en général, to pression de information, les alliés information. Yonde oko décider, yonde aux sécurité, a wanakati ya ville à Kinshasa, au mona mutazo ko tambola avec 42,8 degrés nakati ya nzoto. Non. Et qu'est-ce que vous espérez? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bande ko balandi to sukisi pona mokolo mwa lelo to sukisi awa ezalaki likambo ya zododo, likambo ya SNEL, makambo misusu ya sous-traitance tokoya kozongela ngo sima pamba te tanke bino bozomona pasi tokozongela kango kaka soki bato bazoyina biso boyina biso yo petango kozala na place wana obandi konyokwama okoyeba valeur ya bato po bozalaka ndengo wana. Omoni na lobaki kaka ozara yondo ozara ndengo wana. Soko bandika ko conclure boyo makamba kitoko ebando. Nini yango bibili susu. Restaurant au Poeta. Est-ce que ngana kende kuna la meilleure pizza là-bas. Ouais. Mais toyoki ke ba personnel na bango nyonso bakamati sous-traitance. Tolngoyeba tamuso zela solo ya lokuta totinda caméra cachée likambo sous-traitance ndeko Eliezer zongela ngo kaka puisque un ministre lokola ministre Bahati. Ouais. Aza kolela, oh je vais voir. On va créer une commission. Moni commission yo ya kopo ya bana bolia mbongo. Baza ko changer ba ministre nano sali loko moko te bongo yo ko sala ngoka oza ko espérer ka yo ko zonga ta ozongi okotika souvenir nini ya ba sous-traitance partout au Poeta restaurant au Poeta esika ba serveur nga pe malamu mais ba serveur wana batina bango agence moko nde komi ko futa bango ba auto longola mwana moko ya mwasi puisque yanga olata teni na bango ya oba mona ka biloko ya mère. Ya ba mère ya biloko ya biso ba perte aboyi na ya le na ko la talikambo na te mais nous allons contrôler ça, nous allons nous rendre là-bas tout na ba konzi wana batu na bino boti bango na sous-traitance oui ou non ezali question mais so ko betelango c'était Tambo Eliezer bande ko balande za musala parce que talakaka muto akenda ko sala musala pona azwa oyo akoki ko vivre nango mais sous-traitance oyo même ba restaurant nyonso tuwa tokende même na ba pompe bandeko na biso bazo pomper na ba risque wana bazozo OK awa en face awa bazo futa bango combien awa na Kinshasa combien okuta bazo futa mutu $150 $200 ce qu'ils a aidé wana azana chance oui $200 oui et comme difficile actuellement est-ce que oyebi que même na victoire bandeko na biso au bazala ba magasin ba West Africain etc bapekisa kibino na 16h bokamata bo bando kanga ba magasin puisque bato baza ko sala boza ko futa bango $30 $40 lelo na 21e siècle quelqu'un qui travaille au zona SMIC ministre Aibi SMIC de ministre la biso Aibi SMIC de toto na ga SMIC ali bien na Aibi te to zala ko étudier to ko créer commission oh bien bozo longwa bon comme bientôt ba chômeur soza makaso ebele tamsu ba reconduire yo mais mandat ou tu au sale eloko moko te mandat bilan négatif 0 sur 0 tala ba quartier mikolo ezo sakana te mais oyanga ko mpe akala mingi mais ndeko Eliezer mama mingi donc sous-traitance et ça au continuer bakonzi o batiaki bango bazolingo kilongwa te alors que bozo sala musala na bino eza mabe donc biloko wana nyonso naibika na okatoli susu likambu ya musala basala ka musala oza ministre pour la population na domaine wana na lobaka na bino toujours ba nombre ya ba ministère eza ba nombre ya besoin ya population chaque ministre chaque ministère représente un besoin parmi autant ya besoin ya ba population
nde yango wana yo siko na domaine nini domaine na yo banani bazosala nini oyo agriculture ye moko alobi ke malnutrition toza na 6 millions d'enfants o bazolia malamu te bozomona ye moko ministre mutu alobi sous-traitance oyo oke même na aéroport o bakendaka na batoilette kobongisela bino bapaya nyonso to wana bazoya oye mbangu azoya soki na maladi nini akoti kuna yake abongisi bozofuta bango eloko nini ekosalema bandeko na nga tozela nini epi eloko mosusu tala makambo ya bamapangu ya leta ndenge ezali kosila baterrain esili nauti na katanga l'unique secret place na mene banquete makambo ya mapangu baconflit eza mpenza te ndenge tozomona yango na justice apo eza mpona nini mutu akokende kotonga meme na kasombo kuna atongi kuna nzela na ye koya kura aza kuna pose bato bazoke musika balakisinga meme nzela likasi musika maison ya kidiaba oyo après péage balobi kidiaba zotonga mais ala bato nyonso to balingi okuti mutu na lupangu na surtout soki mutu akomi mubange olingika wana ya leta eza wapi cop na bino moko bakongole toyebi te soki toloba na munoko nini pour que bato bayoka mais oyo akoyina tala ndenge akolia mini mama tala ye nelongi ozalaka na ye kaboye likambo ya zododo mon général mokonzi ya dose unique tokoleka lelo je demande wana na zida todimi yango te il faut to dissocier dose unique ezali oyo nde eza dose unique babengaka yango cycle court babengaka yango charge rapide apd dose unique mpe ezalaka confondre yango te na dose unique oyo tozolinga ke général c'est de 5 ans nyama azwa alanda nde oyo nde yango tozoloba alanda nde oyo bise dose unique wana to confondre yango te désolé te dose unique ya que mutu nyonso tu aza responsable devant la loi soki akuti yo na mbeba asali nde alansaki général alansaki dose unique nde tolobi lelo tosali dose unique awa na dossier kokala mingi te tokokita na bacaméra na marché totala soki vraiment asaleli mobeko po lobi yango alobi aza couvert na loi il est couvert par la loi voilà. Et pekisami masanga ya mike na kati ya babutei bateka yango ezala na bawenze ezala wapi tosengi kaka ke mokonzi mon général à se couvrir derrière la loi bakuti ezala yo moto ezala nani etc. ozali koteka biloko eza koboma ba jeune congolais kamata botolango kanga bango bafunsa bango ba amende puisque ça eza ba crime prémédité. Ça c'est avec préméditation puisque tu sais que tu fais du mal. Cette bouteille ici représente 12 bouteilles de bière. 42,8. Olandi bango tina ba dépôt. Ka kozela moto ya 2 bouteilles libanda te. Mais baba no excuse-moi les on soko loba. Mais ba SD ceux qui ba PD ceux qui bon ba PD ba SD ba bureau D. Na batu pamba na ba victoire oui ba SD PD bolba nini bureau BD ba BD pe bazali ba BD ba PD ba SD ba MED ba tondani ki tsasa obimba pana ko tungisa excusez-moi le terme nanga oloba ngo en français ko tungisa ba population alors que ils sont complices. Ils sont complices. C'est le bureau de qui a Meliango, donc on a occupé il sera tenté, non? Qui n'a pas été tenté? Alati a tout cassé. Voilà, bande ko balandi to sukisi awa. Tant que beaucoup zalana ba problème to kolobango. Na ba konzitozo lo baboe. Soki otie mutu na responsabilité quelque part. Et kazo sale lo côté ozo longola yete, ozo matisa kaka lokumu ya kisi pamba. Bande kona biso ya ba service de sécurité misusu bato asnel oyo soki botie batu na musala bazo nyoko la population c'est que bazali ko poser bazo sala makasi ya ko poser chef de l'état na population balinga yete sima nango bokotinda bato o Kinshasa balingi chef de te eza problème ya balingi chef de l'état te bozo sala effort et puis to yebi nini bolobaka sima nango to yebi nini bolobaka sima nango et tous les services calmes wana kozela ka tangu biso ndenge tozolo babo
M'enregistrez pas. M'enregistrez pas. M'enregistrez pas. Atakufunga yo. Papa. M'enregistrez pas parce que tolobi kaka. Ah tolobi ke batu bazo futa bangote na bande kona biso ya ba station, bande kona biso ya ba service de gardiennage. O ezaka na maboko ya bapaya. Bapaya kaka nde baza. Bato aner baza na kati kuna. Musala bazo sala ngana zo yebate. Baza kuna ndeko wana kolala libanda ba betie masasi. Pona koyiba. Mwasi na ya tikali veuve na ba orphelin. Musala wana signa contrat te, ba kopesa pe loko te. Katangu avant que bakunda yeba pesi bango $200. Batombi cercueil. C'est tout. Après au baniko tambol. Est-ce que azaki na contrat? Wana ndo moni mutu azokende. $70 par mois. Oui, $70 par mois. Et sili. Ndena mona ki mwasi mususu ki ya ba Belge. Mukusa awa. Ere yaki afuta ba Congolais azotala nani a contrôler ba mbwana ye. Est-ce que oyo aliaki? Yo, nakufuta yote. Nalobi. Désolé. Omoni karanegwana. Namoni bolole moko ya Congolais. Bakamati bapesi mbwa. C'est que mbwa pe lo aza kolia mingi. Baza sala de footing yena mbwa. Yo ngadi tala tipango. Omoni peza pe aza la santé te. Mazo ki mapise ba yebisa ki kimisa mbwa pise mbwa il faut ça la footing. Donc comment petit détonner mbwa allié tellement basali c'est footing pour na asala kama régime akonda. Mais tala tipo yo omoni mbwa kutinde azobenda ye. Mbwa kutinde aza kobenda ye puisque Miaram, depuis Tongo, rien, chaka ezate. Ah, mawa mingi ke. To komi na suka bande konangai. To lobaka ndengo wana. Eza musala. To tika kaka. Sinon soki to bandiko loba to koya ko beta masolo misusu ya bakonzi abimi atali ba policier balala ki libanda. Loso bacha mafuta. Après abimi $100. Kende ko somba mikuwa pona mbwana nga. Biso tozaka andesu ya mbwana yo excellence. Avant ozala nini yo ozala kinde jamais na kotika te otumoli lisusu otomona mikuwa wana batini balobi ke kendo somba mikuwa sentinelle oya bango ba sentinelle izaka ba delphin ba komba ningwana delphin kamati mbeli na mokuwa na nguluti lisusu anguluti lisusu kama ndambo nyamo eza pembeni wana okoma na mbwa yango eloko moko okuta lisusu ezate ok excellence akanisa ike baso momoni ba miko eza penza na misonyite delphin parce que ko ka ba delphin ba Alphonse wana bon bref sukisa c'est facile à répondre to komina suka bande onangai parce que masolo eza ebele moko bokolimbisa biso ata tokoseka makambo tokomona oyo bakongole bandeko na biso bakovivre ezosala pasi ntango na voyage na aéroport bandeko ya DGM batelemisi nga balobi bozo atake biso na lobi tozo atake bino te tozo atake nde mentalité na bino parce que bazoyiba bana awa bazobima mais soki bomoni bacommerçant basangisi na bango mwa mbongo na bango pour que bakende ko se débrouiller la loi interdit bazoloba $10,000 moto akosomba nini conteneur okufuta nini yango bakongole baza na mbongo te moto akosomba nini na $10,000 ata bino moko otia na banki bino boza na babanki ezaka ya bapaya ti pourcentage mupayazwa kongole nyokwama na yo nani akoloba biso toza na bokonzi tozolia ba commission botikala branché tokutani lisusu na mbalasima parce que ezali kambo contrat merci mingi na baoyo balingaka biso te baoyo bakotoka papa bandi kobeta batour na ndako te azoluka eloko te mais oyo tolobi kaka nde ezoswa ye merci bongola motema tokutani lisusu émission na bino euti kosila bokende kolala na molili lokola snel amema courant na matadi kibala likambo te na bangongi bayo à la prochaine. Ces sont la lumière des ouvriers et des paysans ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer.
la la. Ta la 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 la. Ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la. Ta la 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 la. Ta la 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 la.